Bungisa na yo motuka, bungisa na yo lopango, bungisa na yo bilei, bungisa na yo kasi ko bungisa te makanisi pamba te makanisi ezali ebandeli ya maso na kozala bongo ya moto atako tata akila likolo na se mokilo tozali komona pe ko boko mona na kitoko nango nyoso boye ebandai kaka na makanisi na bino pe bande ko boswi libako ya kolanda biso na banda kwa kitoko boza nango na ba television na kitoko ba kitsa kitoko po bosomba yango ebandai kaka yambo na makanisi na sala nini pona somba television na sala nini pona somba lopango na sala nini pona tonganda kwa kitoko nyonso ebandaki kaka na makanisi elingi koloba makanisi zali mai ya motu ya na bomo ya moto o soki obungisi yango otika lisusu moto ya malonga te liboso ya bato nde yango ne miso makanisi ya bato lobaka tango nyonso moto nyonso na kati ya mokili azali bongo na motu ya pamba ta kozanga kate makanisi ya kopesa tope ya koyamba mbote pe matondo mingi na bino balandi ya emission makanisi ya bato bai o soki bomoni biso bi tata ntsumba ye lisusu toyoka lelo akumbi makanisi na biso wapi tozongisi matondo ya mingi pai na bino pe balandi minene ya vuva mu television ndenge toloba kaka na kati introduction na biso moto nyonso na kati ya mokili azanga kate makanisi ya kopesa yango na emission makanisi ya bato to bengisaka bato po ba ya bon kopesa makanisi na bon par rapport ya opinion ba pesa opinion na bango par rapport ya phénomène moko songolo to maya bokeseni e botami bongo epai na biso bayindo lelo tokolobela nini lelo tokolobela phénomène kindoki lelo na kati ya mabote ya bato ni sika tokenda kolukela na bisika totambolaka na bisika ya mosala maso soki etamboli te ndoki na kati ya biyamba bana bandoki bakulutu bandoki baleki bandoki bamama bandoki batata basi bandoki kindoki yango o lelo et envahir société na biso eza vraiment nini toza biso moko te na plateau na loboko na ngai ya bomama to ya bomwasi to ya mena nga gauche tozali bongo na mopaya na biso me kozala malamu bango moko ba se présenter bazali banani nde topesi bango nano yambo mbote po bongo représenter mbote mobianga na biso mbote ndeko mopanzi sango pe mbote na ndeko banso balanda biso na mabota bipai bongo bazwami e kozala malamu bandeko balanda biso bayiba vraiment bozali banani po ba kwa boko yeba bongo na bo mitali sa vraiment o bino bozali matondo mingi na motu na yebo tuni biso kombo na biso Tatu Ngele Kachimanga oyo kolandela kozala na biso na kata mokili oyo tozali moko kati na bayeba pona maki pona kobundela bongo baindo nde biso wana na kati ya religion ezali ko prôner kiboindo tozali mokambi motu ya lisanga ya molimo anengwa nyamega obongo tozali na ebonga spirituel to pe bongo God spirituel kilandi ya ngunza matondo mingi toyoki komona bango Tatu Ngeleka bazali bongo kilandi na kati ya religion africaine na loboko na ngai ya mobali tozali bongo pena ndeko mobianga bango leza imbala bango mibale baya na plateau na biso mais kozala pe malamu ba se présenter bango bazali mbote ndeko na biso kombo nani pe bozali banani bandeko bala na biso kwa bona koyeba oui mbote ndeko journaliste Ntsumbu pe mbote na bandeko nyoso bazolanda biso na bandako na bango bongo ngai kombo na ngai ezali bongo monsieur Masadi la Makiese Charlie lazali évangéliste na église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde oyo bato bayebi mingi na kombo ya église ya prophète Sima Utoko matondo mingi tata Masadi la Makiese Charlie bazali bongo évangéliste na kati ya bato kwisa babenga bongo elongo na bango mibale nde tokolobela vraiment phénomène kindoki toponi bango mibale neteni ya religion to basali ya nzambe neteni ya religion baya vraiment kolobela pamba te na kati ya biyamba nde sika vraiment mai o ezali bon kozwa ampleur to ezali bon kotombwana to ezali bon kobebisa vraiment société na biso kilandi Ngeleka bandeko bazolanda biso le tokolobela phénomène kindoki koyoka thème o na matoi na bino boyambi yango ndenge nini matondo ndeko na mutu na botuni biso koyoka thème na matoi na biso lokola to vivre na mokili mpe toza na kati ya mokili mwango toyambi yango tobi bon ezali malamu ndenge toyokeli yango kasi ndeka émission lobi makanisi ya bato tokende kokabola na bango makanisi biso toyebeli na likambo toyoki matono mingi tokabola na bango makanisi na likambo oboyoki lokola malobese pai na bino bo garder yango kaka soki lelo bandeko baolanda biso balingi bazwa vraiment ndimbo la clair to définition claire ya kindoki bokoki kolimbolela bango kindoki ezali vraiment nini matondo mingi ndeko na ngai soki tokokende mosika te bato banso to bazoka ja kindoki bazaja na vision to compréhension moko boye ya pratique moko ya mabe misala moko ya mabe
pona ko kende musika te ya koloba te ndoki la kisi mayele boye bon toke kana o bato bayebeleli wana puissance moko négative ya koluka ko nuire bato to ko sala bato mabe o babengela mingi kindoki sorcellerie pe bongo na bongo ndenge bato bayebelela yango soki to yambela wana na forme wana biso to lobanini na angle wana to zana maito koloba ka soki to bité to lebela na vrai sens nango nde babi kindoki donc kimayele bon kimayele wana mayele ya nini ya malamu to ya mabe soki to sosoli bilo malamu définition ya kindoki lakiseka kake boyebi tata Matsali to yebite soki boza même avina kilandi ngeleka par rapport ya définition ya kindoki. Bon, merci pour na opesa ngai so maloba bongo na sujet o tozolobela ya kindoki na mokola lelo ngai etant que évangéliste na ko solola yango na étiquette ya évangéliste te kasi na ko solola yango na étiquette etant que analyste. Merci na sepeli na sujet o tozolobela phénomène ya kindoki c'est parce que ezali eloko moko o lelo ezokota trouble na kati ya société. Alors, likambo nyonso ekoma kaka tokoma ko viser kaka nano eloko aliboso na likambo nyonso eza mabe tozomona nde kindoki. Et na sepeli mais na thème d'abord oyo o pesi po te to développer na émission ya lelo na sepeli na thème yango makasi. Bongo po na ngai définition ya kindoki ezali bongo art. Ezali art moko oyo ya ba sorcier. Et art ya ba sorcier ezali bongo tozomona tolongoli plutôt sorcellerie to yesiko na mutu o azo pratiquer art ya sorcellerie nde tomoni to bengi sorcier. Alors sorcier azali mutu moko oyo azali attribué na puissance moko maléfique na puissance moko satanique démoniaque oyo na objectif ezali moko ya ko nuire batu ya ko nuire mokili ya ko pesa ba passe ya ko envoûter ya ko pesa ba malédiction esika oyo kimia ezalaki ya kolinga toujours mabe ezana esika wana. Et voilà, wana ezali définition tolongoli sorcellerie mais toyende na sorcier oyo pratiquer art ya sorcellerie. Matondo mingi bandeko balandi tolandi malamu maloba ya ndeko na biso tata Matsali la évangéliste bango balobi sorcellerie mutu azo pratiquer yango babenga ke sorcier oui eza bongo siko balobi ke ezali puissance moko maléfique oyo ezo ko nuire société moko songolo kokumba mabe bomekana kotangela biso ndakisa ya mai ya mabe oyo kindoki kumbaka na kati ya société ya bato obino boyebi. Oui, effectivement kindoki ekumbaka mai ya mabe na kati ya société. C'est pourquoi on voit même dans la famille mususu babaka soko famille côté de kindoki c'est que famille et baby. Alors kindoki ezokumba ba freinage na kati ya mabota, kindoki ezokumba ba mort na kati ya mabota et kindoki ezokumba bon ba blocage na kati ya mabota. Bref, la sorcellerie ezali loko moko ya mabe oyo esengeli photo telemela yango pambate ezali ko kotsa penza mabota mingi na bapasi pe na kolela. Kila ningeleka to landi maloba ya ndeko évangéliste malgré balobi kelelo ba ko défendre par rapport ya casquette na bango analyste ba boyi ko kota vraiment nete na bango ya religion mais par rapport ya définition bango ba pesi pe ba commentaire ba baxi likolo balobi kindoki ezali puissance moko maléfique ezali ko nuire société ko mema baliwa. Mais to yebite kaka kindoki nde memakaliwa par rapport ya o bango balobi to développement bango basali to yebite boza même avina bango po binos bozali neteni ou bozali côté ya batu neteni ya bonzambe. Matondo mingi ndeko na ngai soki tokoyanola na motuna na bino lolenge kaka forme botuneli biso yango kindoki na ndenge batu bazolobela pe bayokelaka yango ekomaka na puissance ka ya konuire to ya kosala batu mabe kaka na mokilo batu bana pasi. Ce que batu bazana pasi nde kindoki na bango komaka ya konuire to akosala na mabe pona sika pasi ezali nde likunye ezalaka makasi motema mabe ezalaka makasi alors motema mabe na tango ekolaka makasi nde yango wana na kopusa boyebi nango bakobenga kindoki. Donc esika batu bazana pasi ya makasi te balobelaka kindoki te na forme ya konuire to kosala batu mabe. Matondo mikela ningeleka bo anticiper même deuxième question na biso tosonge pa ya ndeko na biso bolobi ke kindoki ezali komema baliwa. Mais pour nini na mikili oyo bato baza avancé to bato za l'accès continent d'Europe eza développé continent d'Asie continent d'Amérique baza quand même développé kuna kindoki eza en plaire tending a ezali en Afrique pourquoi kindoki ezwa en plaire et sika pauvreté ezali. Effectivement ndeko journaliste ngana ko ebisa ke kindoki eza na en plaire kaka na esika oyo bato baza na pauvreté te.
voire même dans les pays où il y a Libanda, par exemple dans les pays d'Europe, les pays d'Amérique, qu'on appelle Kindoki Zali à Makasi Kutukoleka. Et surtout, ce moment Kindoki to le belango na baspect, il y a des pays pauvres non, et ça na sens wanate. Et to bon pourquoi? C'est parce que ceux qui toki pas bande qu'on a biso mindele. Automonique baza ba pays moko riche, ba pays na bango za bien, baza ba kontra bien. Mais baza na ba Kindoki moko ya Makasi, ou peut-être ngana koloba Kindoki oyo esika ba pays pauvres ezali ko zala ko mukie. Bolobi eloko moko ne bandeli ke Kindoki mimaka eza puissance moko maléfique et mimaka baliwa mais kota la société occidentale bango bazo travailler pour l'intérêt ya population d'abord même façon ko se comporter na bango même ikoza na bango na to mona te même na ba documentaire na bango to na mareya moma lakisa ba sakeo bana o bakangi bango bandoki ninge zala kana Afrique ke ko mona mwana o bakangi bandoki mutu akufi o balieye na to mona te na société occidentale ba ke balie mutu na yebite nando fuma to mona te ko balie mutu o ba frenaki mutu ndenge zalaka awa do ndenge loba maka awa na Afrique ndenge pe bino bote ya kana biyamba na bino ke ser soki lelo sana freinage molimo freinage latio tata mwasi nde alokio omoni te ke par rapport ya ndenge loba maka awa na Afrique surtout awa na Congo na ndenge loba maka na Europe zo bala na te to bozo ba maloba na mote bozo se contredire. Merci effectivement omoni nde to lobi bongo ezali juste na mikili ya libanda oza développé. Donc, nous avons un peu expliquer façon où tu le bélier Kindoki na bango. Et effectivement, bande qu'on a biso yo bazana bamboka où ils ont développé, bazo sala makambo où ils ont nuire population peuple de plus par rapport kutu toko ko le bélier na mboka na biso Congo to na Afrique. C'est parce que Africain sala mundu kité. Africain a sala ba bombe atomique té. Mais tozo mona mundela zo sala bombe atomique moko oyo par exemple ko bomba na kuna ngo moko. Et par exemple 200 personnes. Et par exemple 300 personnes à Kunango Moko. Et contrairement na Kindoki au biso de Zolbela awa précisément en Afrique na Congo, où ils a peut-être Ndoki à quoi ça la dégâts, mais à quoi ça la dégâts mon côté parfois na moi moko, à quoi ça la par exemple à ça la dégâts moko causé ba vie il y a batu peut-être 10 30, 40, na mission moko ya ndoki parfois na moi moko boma soit 40 personnes ils ont passe. Kasi bande ko na biso automonique peut-être bango baza bien mais bazo sala par exemple bombe moko ezo boma na ku moko par exemple 200 300 personnes. C'est pourquoi yango na lobiki no bango pe baza na kati ya mabe o pe to ko benga kindoki. Pour pratique ya ko sala ba arme wana ya ko sala ba bombe nucléique eza ba pratique ya nzambe te eza ba pratique moko démoniaque satanique. Ko sala pe buku moko o ko lali sa conscience ya batu za pe ba pratique moko satanique. Buku ya ko lali sa conscience ya batu so ko za ba pratique moko satanique. Bon effectivement ce que sali buku moko ezo tinda batu na mabe. Ezo tinda batu ba sala mabe. Et ça déjà pratiquement satanique. Aux otinda batwa salamabe. Matondo mingi tata matsadi la kila ningele katoyoki ndeko azali na loboko na biso mobile lolingi ni ba développer ba lobiki na mikili ya bapaya pamba te bino lobiki esika pauvreté zo régner. Mais bango ba lobiki na mikili o pe zo kumisa keza riche ba population bazo vivre bien mais bazali pe na kindoki ya makasi pa mate bazo sala mandoki o ezali ko boma ebele ya bato ezali ko détruire vraiment mabele ndaksa ba arme nucléaire o mondi te ke esika bilo bokile bobiki esika pauvreté ezali mais aussi le tabon ba lobiki na mikili pe ya poto bazali ko sala kindoki ya makasi pa mate bazali ko sala mandoki o ezali ko boma ebele to motango ya bato matondo mingi ndeko na motu na botuni biso na kolika biso banso tango to bandaki tolobaki tolobela kindoki ndenge bato balobela kango na compression bato bazalaka nango tolobeli yango eza puissance to pe bongo pratique maléfique ya koluka konuire bato tant tobi pratique maléfique tozomona kimolimo na yango tozomona na anglais surnaturel et non na physique alors que to confondre te pratique eza surnaturel na makambo eza physique to confondre métaphysique na physique te évolution scientifique et qui est dans les positifs tout comme dans les négatifs. Ce qui est évolution scientifique et même dans la négativité, il y a un que kaka puissance maléfique indétine bon non. Pambate motokati na ya zana mabena malamu. Mabena malamu wana o etinda ka moto asala mabena malamu to epekisaki ko sala mabena malamu. Il y a un que kaza déjà ndoki na kozala na ye. Te. Maintenant, tu as la pratique ya kindoki ke tu as puissance maléfique. Donc, mutu azu boyebi. Ya ko sala mabe moko songolo kati na conscience na ye.
oyo bato na mokila mosuni bako comprendre yango te ndenge esaleli yango. Or na évolution technologique bako peso oyebi ke te oyo so sangisi oyo na oyo na oyo ezalaka déjà oyo. Ndakisa ndenge tozo ko balika muneti ya bombe te. Bombe nyonso tomonaka bombe ezalaka ba composé chimique. 3 nitrite de toluène soko sangisa ngo epesaka détonation. Il suffit bandako basaka teneur ya Uranus nango ndego sen de détonation ezokola pour puissance ekola. Donc eyebani nango. Mais pratiquement les filles ezaki mutu avandi boye azoko émettre ba onde négatif ou ezokende ko nuire mutu. Eza différent na makambo ya technologie. Ndeko te so tozeko lobelaki motema mabe na likunya ne kulisaka kindoki sika bato bazali mingi na kati ya pauvreté. Omoni ke tozoke na subasima moko ezolakisaki te soki bato bana kati ya pauvreté te moyeba banda ko mettre ba onde négatif na bandeko na bango ekozala nanu te. Dans Europe balobelaka pe sorcellerie donc kindoki balobelaka ngo mais bango balobelaka ngo mingi na batana ba bengo na moyen âge. Poze na bazali na ba pasi ya makasi. Tango ba longwe na kati ya mukotambola mukili ba pusani na mwa vie. Omoni ke ba pratique wana ya kosala na mabe entre nous bon yango te. Basala kutu lelo ba benga chasse aux sorcières. Donc tant bazu conscience que te toko sala na suma bete poto to luka évolution na biso ba bandi ko luka ko landaka bando ko bomaka bando kina bango. Donc soki lelo bato bakokola na ngambu na bango ko sala mabe wana to lebela milimo to monde spirituel. Kasi to ko lebela susute ke ezali ba onde moko négatif o moto ko mettre na ibite to vandi boye to ke solo te mindele mbo bavandaki alobi ke mundele mususu atindelaki to aliaki mwana na ye to ndeka sala accident bongo balokaki bon to yebite tant susu bato bakenda kuna lokwa ba mokambi pero ba ko bete solo ke ezalaka no mais to yebite mais biso eza courama pona nini eza courama po déjà mutuka ndenga vandi ndeka olatela mano kitoko eboti déjà likunya ya la kisaka nini les lois changé le bien changé donc tango bote likunya ti ozotambola bino akufa ta kokufa donc atindikeli milimo mabe o milimo ba atindikeli yo effet ya nuisance na yango ezo dépend na mutu sute yango dépend kana ye balusu ba bino bango teke batindikeli milimo mabe mais lokola pe environnement pe za na milimo ya mabe pe mwa mingi e balani na état naturel na yo ya kozala na yo et ce qui m'a bien essayé ezuyo donc biso tozui na kati ya koyeba bofumu kimba pe koyeba loi de la nature connaissance tozui biso tozui mbala mususu lito benga on libaku mala muto mabe na kuta na jeune fille azana o ba benga kindoki ya solo kindoki il y a 22 ans que na ba pratique na négative a commis na niveau qui a zone nuire via noko na yo a héberger kai que noko na mona ka ba zombie na mir na moi donc ko to mona ba mindele wana ya ba zombie wana mona wana moi soka linga dénoncer omoni pena jeune fille bazo bete fimbu me ya molimo azo kwena miso bato azo lela botika na koloba te kasi baye na yepa na biso to kotise ba séance à losambo ba séance ya exorciser type mwana wana akangolami lelo azonga na kati ya société lokola moto nyonso normal siko wana to le bangoni matondo mingi na bandeko balandi solo tozolobela phénomène kindoki pamba te ezali moko vraiment ezali ko déranger société na biso tata Matsadila toyebi ki bobaki boko défendre ta ke analyste bo lobby vraiment te lelo boko défendre ta ke évangéliste mais lelo na biyamba tozomona ke majorité ya bato bazo za victime ya kozala bandoki eza bana mike mwana mukia subaka ndoki mwana mukia za na mwa bindotila ndoki mwana mukia teli mwa suki ta mususu pona malnutrition po lelo pe kila ningele ka lobi ke pauvreté sika zali makaso mona ke bana balaksa mingi befe ya ba malnutrition kolata bien te moi salité po makoki vraiment ezate lelo bana mike baza mingi victime ya kozala bandoki lelo bana ebele bakuba fazer pona kindoki est-ce que réellement vraiment bana o lelo bazokanga bandoki bazali vraiment bandoki boyeba ka ndenge nini ke bana oyo baza vraiment bandoki. Merci de journaliste. Avant de répondre à la question de Siko na Zongumo Mukie par rapport à la question de Ngaliboso. Alors, on a défendu que peut-être na défendre na nous que non biso na niveau Afrique na Congo bandoki bazate. Non, bandoki bazali. Bandoki bazo nuire batu bazali. Et
na pesa ki exemple ya kolakisa ke non à part bandoki oyo bazana ba pays démunis, il y a aussi des sorciers au bazana ba pays riches. Nde par exemple na pesa ki ya bandeko oyo bakoki kovanda basali bombe nucléaire et bango pe azo participer na souffrance to pe na ko nuire bato. Malgré intelligence au la bombe nucléaire nzambe mudapesi. Oui, effectivement, nzambe apesi mayele mais mayele wana yeba siko faso ko salela yango. Mayele nzambe apesi yo so sala na position moko négative oyo ko nuire bato yeba ke za contre déjà loi divine. Mais ce que sala na position moko eza positivité wana eza na position moko su ya malamu. OK, bon répondre maintenant na mutuna par rapport à bana miki boso kanga vraiment bandoki na biyamba na bino. Bon, effectivement, na otiko yebisa yo na za évangéliste à église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Tope oyo bato bayebi malamu na kombo ya église tokoiste. Et biso pa na biso soko keyi toza na bitide ya kokanga bandoki te. Alors, eza peka bana miki te o lelo baza victime ya sorcellerie. Eza sous na ba personne ya 3e âge. Et des aspects wana ezali ba aspect oyo lelo baza victime ya sorcellerie. Alors moi na mukie oyo peut-être lelo batu bazo kanisaki fois za landoki. Et topé mukolo yo batu bazo mona ke fois za landoki. OK, yo soko lingo incriminer moi na mukie moko boendoki. Peut-être et cause à la suite il y a problème moko boye salami mutu akufi na libota, soit c'est loko moko bungi, donc soit problème moko ya pasi et la libota alors beaucoup ko moi na moko mukie bandi ko menacer, bandi ko betailler tout ça. Yo muto sali kambuboye to mona ko clarité pose la kateti to mona ko clarité linga ko tinda mate alors ba incriminer moi na ko zala ndoki alors en réalité au mona ça na ndoki te alors ba ke bana na bakenda pe na deuxième monde za réalité ah non effectivement deuxième monde ça la raté et bimina munoko évangéliste bande ko balandi et bimina munoko évangéliste na le biki tant qu'évangéliste deuxième monde ça la raté pour monde liboso zali monde oyo monde spirituel et monde ami balé zali monde oyo tozo vivre lelo matondo mingi bandeko balandi tango mosusu biso ta dans tsumbu to kamwe poto yebike bana wana balobaka mingi tokendaka na deuxième monde na bomaki kutu mutu na kendaki na deuxième monde mais na loboko na ngai ya mobali évangéliste Matsadila na kati ya lisanga ya bato kusa babike deuxième monde eza auto zali bon kila ningeleka lelo bana mike baza victime mingi ya kozala bandoki. Phénomène on est ciblé mingi bana mike pour quelle raison et puis pour atteindre des objectifs ni pourquoi ka bana mike et surtout na biyamba bana mike baza victime ya kozala bandoki matondo mingi ndeko na ngai soki tokobunga te philosophie na biso to bandela ki ne bandeli ya koloba ete makambo wana ya kindoki na tel que faut balobela kango na forme balobela kango eza mingi ko se vivre na ba pays oyo ba conditions de vie ya bato eza na se ya makasi pona nini pauvreté nanu ezali pauvreté. Il faut tokobosa na pété toko changer don wana te pauvreté ezano na bamboka na biso ndakisa biso na Afrique à cause de lokomoko kotika culture na sopona kokota na culture mosusu alors culture tokota ki wana to embrassa ki wana ezana makambo memela ki biso wana tout comme spirituellement pe na connaissance scientifique et ils ont influencé vie na biso na kozala motema malamu to na kozala motema mabe to mezela ki na motema na biso ya malamu na ya mabe ya biso. Tant que tu yambi pe bizaleli ya bato mususu to bakisi mutema mabe ya forme na bango pe na mutema malamu ya forme na bango nde eboti incompatibilité kati na biso o esali ke kindoki to lobaki eza boyebi ekomi ko mema biso na nini na négativité to boyebi ya ko nuire bato mingi alors boyebi na ko nuire bato lokola mutu moko ta sepelaka basale mabe nde mundela comprendre ki il y a une génération ya bato bazo botama na kati ya mukila baindo bayepo bameka ko changer mukile longo na passion bazalaka nango wana mais pour to tikela bango tante ba comme na accomplissement ya mission bayeli il faut te détruire cellule de base famille de bako larguer ba évangéliste na terrain du nom de Jésus-Christ po bakanga bana bandoki bapanza mabala na forme que moi si azaya yote mobala azaya yote nde wane kokota ebota cause première ezaki déchirement ya cellule de base ezali famille nde wana bashege babimi libanda bana wana babwaka maki libanda na étiquette ndoki bakomaki nanu bashege a vivre na kishege musozo za mwasi musozo za mubali baboti na kibalabala balala kalibanda balamukela kalibanda milimo nini kolata bango na kati ya komela onyo swazo mela pe na tambola onyo swazo tambola milimo kaka mabe milimo mabe bana wana lobi bakolonga bashege bakokoma ba bandi bakoma bakuluna siko ndokyo balukaki na bana mike wana esi aboti déjà fait nango
e mundela luka ke sesili déjà ke e panza famille e bota babandi e bota onyo se boti wana siko bande kona biso bazana kati ya mangomba ya bapaya tanto lobi ke mabena malamu to bota makana kasi soki to yambi ezala batu mususu to kolisa mabena malamu na forme batu wana lisusu mangomba na weyeka na kombo ya Jésus nde mangomba wana sikoyo bamoni ke bon na pratique ko luka ko nde bango bakanisaka ko dénoncer mabewe ezali nde wana ko satirer clientèle to pe bongo sympathie ya bandimi nde il faut aluka ko sala soit disant ba délivrance to ba exorcisme ya lukuta ko kanga bana bandoki kande uti koloba bana mingi bakanga bandoki basi nyoso to mibale so bakanga bandoki ngalo na ko isango batuke 99% na bango eza mambo ya lukuta mais kila ni bolimbisi lokola nazwa chance ya kokuta na ndoki ya solo o azando ki penza ya solo donc na tali vindenge tambula kama kama balobaka bazaba ndoki ondoka sala ki bosaki boy soki na ngai na kuta na mutu babenge ndoki na yebi makambo mibale misato na kotuna ye soki a répondre ngo na ndenge nga na yebeleli nde na confirmer ka ndoki ya solo soki a répondre ndenge na yebeleli ndoki ya lukuta ba fabriquer ko fabriquer pour na bentere mo osongo kila ningele ka bande ko bazolanda biso sengeli ba petola makanisi na bango bolobi ke bozala biloko misato boko yano na biso yango po bato balanda biso bayebake soki peto tuni mituna oyo sekeze ya lokuta me bana wana bango mo balobaka toza bandoki to liaki to bombaki na se ya nzete to kendaka kutu na deuxième monde ndeko évangéliste alobi ke deuxième monde existera te boza même avis na bango par rapport ya mayo bango balobi oui to lo baboyi bana wana basala ka recital ya makambo bakanga ou bamona kana ba théâtre ou bamona kana ba film ou ile bamona ba témoignage ya propagande ya fausse propagande na ba église tango bo coincé pe osani ye pas bon na lo baka bo potan susu ba relaxer ngai nzonde tango le bibongo lukele ngambu mususu ya vie ba ko relaxer ete ba mo batingami ba lukisiko ba ministère nini ko sani po ba longolanga alors que lokole za pe ya lukuta ba ko sala sala nyoso ba ko sala pe ba omona na bango changement te soki azalaki mwana moko azana mwa bizali moko utamso zizobala na baninga mususu te abi aza bizali wane komise ndoki ndakisa te ko suba na ndako eza nango normal mwana suba na ndako mais comme ka normal soki mwana komi koleka ba 12 ans 13 ans 14 ans biso lokola to imambo kindoki ndenge ba evra kamalamu soki mwana komi na 12 ans 13 ans 14 ans to te eza ko ya kindoki tata za 20 ans 30 ans kindoki te zwan kasaboy to kisa on a degré boy pesa ye quantité boye akotika kosuba na ndako po tozana boyebi ya nature ya mokili siko mutu azangi boyebi ndasani o nyonso ezomona na mabe asani attribuer na puissance moko maléfique to négatif te yana bi kindoki balbaka kindoki ezaka na mingi te na Afrique et attends susu donc kindoki ne balbaka na sens négatif nango na sens négatif wana en Afrique ezaka na mingi te ya mukema kasi donc sur les 100% soit disant bandoki 1% quand des solo Tata Matsadila toyoki kila ningele kalobi ke 1% kaka ekoki kozala bongo ya solo par rapport yende balobaka ke bana o bazabandoki nenge bapumbuka ka bakindaka na deuxième mais kila ningele tozongeli ka bino ya moto pesa Tata Matsadila maloba botaki na biloko misato bolobaki wana po bandeko place bazaba beti babiti atanga yango nanu oyo ekoki kozala bayebake non biloko misato ndeko lobaki mutu azane ndoki te mais soki na tangi yango na kopesa bino contre vérité nango te na kotikala nango mais question moko boko tunaye tune bo communiquer ndenge nini soki ala kisio forma communiquer siko kana onanga na yebinde seka zando kya solo siko kana ona ibite ando kya solo ti matondo mingi bandeko balanto yebi kezali etando yike babimisaka nyoso te tango mosusu soki boloki bango na privé nde bakotalisa bino vraiment ba mituna wana misatu évangéliste bon to bobaki boko défendre mingi na casquette na bino ya analyste toyoki ndenge ndeko kila ningele kabalobi to bandi lelo société na biso victime ya makambo wana vous soulevez le moins important obi ke kindoki vraiment ndenge bolobeli bobi bino poza même avis na kila mpona kamwe na religion dans la religion chrétienne mais même penser na mudaza na kata religion africaine de monema ki boyinde ezali bon ko les kaliboso pona ko défendre benture na biso mais nani vraiment aza derrière phénomène wana pour a gagner nini pour les loso okena biyamba bana mingi balobaka ke toza bandoki tokendaka na deuxième monde okomona bato bazoteya même na biyamba baye baso bakendaka na deuxième monde mais bino bolobi kaka ke ezalaka te
nani yango aza derrière phénomène wana ya kokangaka bana bandoki et puis pour gagner nini et tant que bino na ne bozo sala analyse na bino pe to koyiba bino mwa mukene teni na bino ya évangéliste. Merci ndeko journaliste. Bongo ne bandelia o atango tuna ki biso définition. Je crois ngai na ndeko na ngai to limbola ki malamu penza et sorcellerie to pe ba sorcier bazali ba yo bazali na mission ya ko nuire. Mais na moi si mamukie na moni ndeko na ngai susu asa lokola ko boya pratique ya ba sorcier o bazo sala o eza ko nuire batu na moni ndeko lokola ngai ko boya ngo so mamukie. Poti ko lobake souvent na Afrique biso awa donc pourcentage ya kindoki eza mukie makasi. Alors effectivement kindoki ezali. Il y a des sorciers. Il y a des sorciers o bazo ko nuire batu. Bazo pesa mabota pasi bazali. Mais lelo suko ampleur oyo komi ko zwa lelo nde yango suko to komi ko telemela ampleur wana. Eta ke évangéliste na oti ko loba même biso l'église na biso ba pratique ba succès to ba succès bazali. Mais to pesa ka bango ampleur te. To pesa bango pouvoir penza te. Po nzambe nde aleki nyonso nzambe bazali kolo ya nyonso. Ba succès bazali na bango. Il y a des sorciers qui peuvent parfois avouer que nazandoki. Nasa sorcier a pesipe be élément o ezo la que oui asa sorcier. Et à l'équipe na ba prière na ba délivrance bien que dans deuxième monde à lobby que na za sorcier akoyi ko loba pe na kendara deuxième monde mais na connaissance au biso to za nango ngai na za nango teke évangéliste na bike deuxième monde ezali deuxième monde otozo vivre lelo alors peut-être kendara na bisika mususu oza na maîtrise nango te peut-être oza na maîtrise nango te eta kendoki maza na maîtrise sika kendara peut-être akoyi ko loba ke na kendara deuxième monde musu pa ko loba ke to bimaka na butu to kendara place moko boy ezo bana te place nini donc c'est ça alors kindoki ezali et nande kindoki ezali nde na bi ezunde en plaire moko ya makasi et en plaire ezu makasi ekomi suko bebisa su société po ekomi mutu nyonso ko sala kama gafu mwasa kama lo muke ndoki moi na peut-être za malnutrition ko lieza moi muke na ndaku moi na bakangi ndoki et souvent ça se passe aussi dans des églises les églises pe bazo kanga bana bandoki ezali bolimisi mwa muke ndeko na évangéliste na défi mwa muke maloba ya kila ningeleka alobi ke société na biso esali ke mondele tango aye asali effort a maintenir ba société na biso na état moko ya pauvreté lelo Afrique côte na kata pauvreté ya makasi et sika pauvreté zali ndakisanga na lié naza na balabala ta mususu ya 50 ndaku 20 ndaku to 30 ndaku mais ta mususu bandaku mibale kaka ndezwa kalibako ya kosomba ta mususu madesu to pondwa madesu to mikebuka na ndunda to wangila mais bandaku mususu etikali ezwa kalibako ya kolamba te et bato bazo lamba te lokola bazo lia te toyebi ke c'est difficile azana moko ya malamu epa ya bato bazo lia lelo société na biso africaine eza vraiment détruite makasi epa ya occidentaux. Siko lokola ba maintenir société na biso na kati ya souffrance na kati ya pauvreté et linko bake c'est difficile bato ba raisonner malamu. Bon, de fait que ba raisonner malamu te et ko comment tant muso ndenge bino bozo lobela tant pona na défi mo muke raisonnement ya kila ngeli kabike et ça nango te vraiment ki ndoki au vrai sens du mot que ya ko sala bato mabe mais condition ba se retrouver na yango nde sali ke ba benga mabandoki na yebiti bino tant bozo lobela ki ndoki vraiment ya ko nuire bato mais pour ça la kati ya pauvreté c'est difficile à bala. C'est difficile à la mosala malonga, c'est difficile à la bonne santé, mais ce qui ndoki ya biso ko nuire biso ndakisa nani. Bon, effectivement, kindoki tango tolobaki na définition nango tolobaki ezali pratique moko oyo ba sorcier ba salaka. Et puis tolobaki ezali pouvoir o bazo ko attribuer pa ya mutu. Mais na kati ya sorcellerie on toko ko définir un peu na des aspects. Toko définir yango sur le plan spirituel. Autobique ba attribuer mutu pouvoir moko boy maléfique et dans d'autres parts tu ko définir en peu sur le plan physique. Alors sur le plan physique tu ko définir en lisusu et ko za la pensée ya mutu na région de moi mukendeko et ko za la pensée ya mutu azane ndokité o ba pesa ye eloko moko o ko akoyi ko za na makasi moko boy pour que a sala ka makambo ya mabe ba pesa yango te azana ngo pete mais ayeko komando ki par rapport pe ya société ya vie o yazo vivre nango effectivement eko salama lelo belé pe mona ke azana ndokité apumbaka na butu te asala pe makambo bandoki basala raté mais ba action na yazo sala ba acte yazo poser nde ezo bimisa pe ndoki par exemple ko mona muninga lati moloko kitoko
amoni mwana muninga abali amoni muninga tambola mutuka et azui jalousie wana eni wana kotisa ngona mutema amoni ndeko moko développer azui mo épanouissement moko boye ya kikanda. Alors penser ya mutu, c'est pourquoi même Satan etango nzamba zo boka Satan mabele. Alors tozomona ezalaki sotobi Satan na moment wana avant comme Satan nana pesa ke kindoki azaki na ndokite ezali nde makanisi na ye na pesa mutu na makasi bandeko bona na biso bokoyi po bon tant muso de monsieur zoya pour bazo sala biso déjà sini kula télévision ezali vraiment ngonga bozala mwa moke bref par rapport ya développement na bi. Oui merci. Même Satan makanisi na nde ya mabe yango komisaki e diable po liboso azaki diable te azaki ange ya nzambe mais makanisi ya mabe ya koluka kozwa trône ya nzambe nde yango wana ko komisa e diable pe nzambe écarté pembe na ye. Nzambe vraiment lembani mutu azala makanisa mabe pembe na ye mabwaki bana na ye na mokili. Effectivement papa, moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien. Donc onga na bisiyo nde yango wana onga na tambola nango. Matondo mingi bandeko balandi kasi ya mboto kende bongo pa ya kila ningeleka ezala vraiment maloba na bino ya conclusion peza mwa mutuna mais boko profiter à part conclusion na bino na mutuna to kotuna bino pe bo pesi mwa maloba na bino ya suka po bazo sala biso déjà sini kuna émission bandi bongo ko kende vraiment na suka na moto oyo azali na kati ya pauvreté. Lokola pauvreté nezo kumba makanisi mingi na okanisa mutu mabe na moto asali ke akotisa moto na kati ya pauvreté nani vraiment azali vrai Satan. Bon effectivement faut koyeba nanu nani wazolinga kokotsa mutu na kati ya pauvreté. Faut luka koyeba nanu mutu wana. Po lelo so botali société na biso à chaque fois batu batelemaka en Afrique pour na ko défendre mabele Afrique lo wana état oya pauvreté sika batu bazo kanisa mabe esika oyo moto abeli esika lobake no na liaki mabe na melaki mabe ndenge bino moko bowiti ko limbola awa mais akemi ko kumba makanisi na pa ike babwaki linga malade dondo ki mto sala ngaboy siko moto azo maintenir ba pays Afrique na kati ya pauvreté pour ceux qui dirigeant moko atelemi pour na ko zwa ba africain ko la musa makanisi ba prendre charge destin mboka na bango mondeli akotelema pona ko boma esika bato bazu initiative ya malamu ya kolona dirigeant moko azu initiative ya malamu ke to lona mondeli akotelema pona ko boma omoni yango totuni mutuna wana na bato bazozwa initiative ya malamu pona kolongola mboka na bango na kati ya souffrance esika bato bazo raisonner mabe na moto azo luka ko maintenir toujours bato na kati ya souffrance nani vraiment za livre ndoki. Bon effectivement moto azui likanisi ya liboso nazolo ba vrai ndoki te. Alors moto azui likanisi ke na monisa moto opasi et na monisa moto opasi peut-être na canal ya mwana na ye na monisa mama pasi soit na canal ya mama na monisa bana na ye pasi. Alors na moto azui likanisi aza moto mabe na mutu oyo andimi ko sala exécution a exécuter likanisi ya mabe oyo yoki libanda aluka ko nuire ndaku na ye. Donc c'est que bango mibale baza batu mabe po soki mutu amemeli yo likambo monike eza mabe na kondima yango te na yebike likambo ezo bebisa soit société na ngai na yo bebisa mboka na nga e ko bebisa famille na nga na lingo sala yango te ndakisa bato bakotisaka ba produit ba vivre frais ozo détruire ba santé ya bato ba produit cosmétique ndakisa ozo ba produit hydroquinone ezo bebisa bilongi ya bato bango pe bakoki koza bandoki tango. Effectivement bato bakoki koza pe bandoki ya makasi eza bango. Matondo mingi bandeko balandi lelo tozo lobela vraiment kindoki ba yebozu biso na katikati lelo tozo lobela bongo phénomène kindoki atako émission bandi ko benda suka kuna tata Matsadila bazali ko sala biso sin ke tata Ntsumbu minute vraiment bandi ko poussa na kila ningele kato bandi to ko silisa boyebi nyonso na mokolo moko to na émission moko te kasi nini vraiment bokoki koyebisa na bandeko o bazolanda biso ko pesa bango toli lolenge bazali bongo ko bebisa bana mikelelo o bazali tant so likabone bolo bakiawa likabo o baye pona kolongola Afrique na situation oyo ezwami bango lelo bana na bazali solution nzamba pese pa ina biso tolini bokoki ko pesa na babiyamba pe na baboto bazali ko permettre que bana na bango bakanga bango bandokelelo matondo mingi na mwangonga muke matondo mingi ndeko mopanzi sango yambo to kende na toli to pesa nanu compréhension o bosengeli ko ya solo ezanini tanto biaki kindoki ya solo c'est que ya lukuteza zizali tanto bi ya solo eza 1% c'est que nous na 9% za ya lukuta donc ya onteli ko to pesa compréhension to eba ete o ba benga kindoki na sens wana négatif ya konuire bato ndenge to bi eza 1% kindoki eza no kaka motema mabe oyo ekoli makasi kolingela moninga bolamu te kolingela moninga pasi ya benga ki kindoki mais oyo kokomela ke eza pouvoir moko mystique ya ko guider l'esprit na volonté nozo guider l'esprit pona ko kende ko nuire mutu ya to bieza mingi te na Afrique pesa muke na pourcentage ya muke makasi
nde toli tokopesa bato ezani tobanda kosala nettoyage ya makanisi na biso to émettre mingi makanisi eza positif. Mais na kati ya pauvreté c'est difficile. Voilà, na kati ya pauvreté tango zo émettre makanisi négatif nde ezosala pe ke yo ozala entouré na milimo ya mabe o pauvreté no pesa pas ceci là. Mais si vous mettre ba énergie to pe bongo ba penser positif pona nanu bande ko basusu retour nango zape positivité on peut ça nini ba ozwango na lwa biyamba zo te yaka kindoki. Voilà, yango le biso te ko te ya contrairement na biyamba o wana o ekangi na bandoki me longo ici bon kindoki te tana semno ki likambo ya jeune fille to si o biso na lisungi ya kombo fumuki mbangu na boyibi ne songa nzela pesi biso fumuku comme ça pa nangola to sisi moi na 22 ans kindoki mais avant ye pa na biso na kotanga kombo mangomba ngote na otanga pe komba ba pasteur angote mais libota ngo ba yebinga yi bazana kitambo na kamobile ba yebinga za libota soda ba yebinga yi ba bi pratique to sala ki pote mwana ba okindo kesila mais avant ba yepa na ye ba na yepa na biso mangomba ya lolenge kani ya bato belende ya ba pasteur nini te ba yeba na Congo oyo ba lekela ki po ba pasteur wana ba confirmer kazandoki oui mais ba longola kité bakokai kolongola te donc bamonaka kasi bakoka kolongola te donc bamonaka mingi ya lokuta moke lokola wane sewe tombe keza ya solo bakolongola te so to lepesaka batutoli to sala na nettoyage ya pensée ndi tolika ya makasi to kopesa yango wana pona koyebisa bato ete esika tozokolisa motema mabe envers ndeko na yo yebaka ke mabe kokomela ndeko na yo lokola mokileza na loi ya oloni yango kopikola mabe wane kozongela d'une façon ou d'une autre tango kozongela na ngambu na yo soki ezu ete ezu bana na yo lokola bana no to descendance no ekozala consciente ya passion ezu la bango pe na tuna baluka nini batribuer pe bandoki ya génération na bango matondo mingi bandeko balandi bolimbisi mopanzi sango eza na likambo moko tukutanaki nango na famille moko elenge moko abeli maladi moko ya makasi pota sanzaka ba makila ndeko na mwasi babota mibale ndeko na mwasi azwaka zemi elongwaka so azuka zemi elongwaka ndingeleka bazosala biso ngongo boza ba muke sikoyo na ba pasteur babinini mabe baboti basala kindoki ba famille basala balena bana bato omne pe boko bota te yango pe maladi sila te mais biso tant to ko zo boyebi ya botata mokili totuni mituna ko vate yano kindoki te mwana wana ya mubali ayiba kama ki asoso bato ya Kongo ndel maki asoso loko ezali bomoi soso mwasi bomo ya bana nezaka na maki ndenge pe isko bomo ya bana ya makila na yo ya bana basi wasani e banda ko sopana siko ba kanga bando tata mwasi ndoki bandeko balandi bokebela la koyiba ba maki eze loko muke mais total la conséquence e lobby o ekumbi na bomo ya moto solo bandeko bakila ningeleka mutu moko mukuse milipo na moni bazo sala biso sini kuna pa ya dei ne pero kwa kombe moto a détourné ba millions apendoki kasi sana mutema mabeti kindoki za mutema mabe matondo mingi bandeko balanto bandivu mako benda suka na miniti moko tata Matsadila boko pesa toli pe soki mbote ezali na mwa miniti moko vraiment na lombango po bazali ko sala biso site ozali mako benda suka soki ezali na lombango vraiment. Oui, merci yamba ko pesa mbote na lingina te ya bandeko nango bazolanda biso na émission lelo. Oui, effectivement bandoki bazali kasi soki bo incriminer mwana moko na kati ndako ndoki boluka bobwa ka ili banda te boyede parce que molimo wana tango utaki pa nzambe eyaki na kindoki te. Alors tango molimo ebimi nde bato mokili baluki babebisa molimo ya mwana wana parfois na kopesa yango kindoki bobwa ka mwana te boluka basali ya nzambe ndenge papa na biso tolo bake na beyamba mususu ya libanda nde wapi esika bakangaka bandoki menga pe na kolobake na masanga pe o lelo ba telemi pona koloba kombo ya fumuki mbangu ezaka lisanga vuva mute eza masanga ebele e na masanga mususu pe ba telemisi photo ya fumuki mbangu kasi na kati na bango bazo kanga pe bana bandoki bazo buaka pe bana balibanda et c'est pourquoi na lobby pona d'une manière générale. Donc soki mwana parfois zandoki bosunga mwana wana bobwaka libanda te papa na yo mama na yo koko na yo azandoki ko bwaka libanda te soko bwaka libanda za malédiction mbote na bandiko. Merci na pesi mbote na madame na ngai Dorcas Lumbiki na pesi mbote na papa na ngai Masadila oyo dazana kombo na ye mama na ngake matondo mingi bandeko balandi kilandi ngeleka mbote na moto moko to mibale ya moto kata emission na biso mbote mingi
na mokobi misala ya mfumu kimbangu mfumu kusu kia mzala pana na ngola nesongi nzila pote bango ne basali ketoko mabato pe toyeba bongo mokili na mwa facilité to comprendre makambo to belwa ko comprendre te ndembote lisusu na ndengwa molongani na biso ndengwa fura mulula pe bambasi nyoso na kombo ya ngeleka oyo matondo mingi bandeko balandi tozongisi matondo ya mingi pa ya kilani ngeleka ndenge bandimaki vraiment ko honorer biso na mission makanisi ya bato pona nini te na tata Matsadila na bangonde tolobelaki lelo phénomène kindoki solo bandeko balandi botika okanga bana bandoki botika pamba te zali ko bebisa ba likabo o bana wana baye na pamba te na masakoli ya fumu kimbangu balobaki ni leko ya minei bana bakoya bakotatola pe bakosala bingunduka oyo kokamusa mokili soki toko bebisa makabo ya bana na kokangaka bango kindoki eza nango 9% ya lokuta ndenge bandeko nanga balobi awa toko trahir ba don iné o bana wana baye nango tozongisi matondo ya mingi epai ya tata Mbala Matsadila pe na équipe technique mobimba pe na bino baye baso bolandaki biso na bino tokutana manaka ezali koya tika ete kimia fumu kimbangu eyingela o mabota na bino baso matondo